Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la Constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. Émission 5 minutes avec César Ngadi. Avant Nabanda, émission Nabiso, il y a Lelo, Naza vraiment qu'au tenir, qu'au remercier Moutumoko à Mankaka émission OET malgré que ma responsabilité à Komina Yango, Azalaka parmi ma première batu Oyo, Balandaka émission Oyo, ce qui a zu Yango, à Fongolakango, Mbalamoko. Donc Lelo vraiment na tenaki na remercier na fidélité na ye azali quand même parmi batu oyo président de la République Nabiso anomaki ye kombo na ye Kinwani Massamba Kamitatu azali envoyé spécial il y a président de la République donc ba nomination oyo il y a cabinet il y a président de la République qui est azali parmi batu oyo banomaki donc azali mutu oyo asale la kamboka azali mutu IDPS banda kala na kanisi batu oyo balandakanga na bémission na bando sala tina radio bomonaki elobeli na ye ceux qui na yambiye na yambaya plusieurs fois donc azali penza mo bundeli yamboka donc je tiens vraiment à remercier monsieur Kinwani Massamba Kamitatu oyo azali envoyé spécial il y a président de la République pour bomonaka ke 5 minutes et comme tina likolo donc ceux qui envoyé spécial azali kolanda émission c'est que peut mon conduit à l'andaka émission donc on a tenu vraiment qu'on remercier mingi Kinwani Massamba Kamitatu na fidélité na insisté vraiment que à rataka émission OET malgré que nomination na a changé té azakaka ndenge azali donc azali ndenga présent azali présent pe a changé té donc tozali comme on a vraiment que bateau bazali ko entouré président de la République bazali batunaye et puis bazali batumoko naturel baza batumususu te kezalaka ba nommé après a changé komi ko benga ye ko zoyete o komi o bengi azo cordé zila nazana tante bonabwe mais en tout cas Kinwani Massamba Kamitatu une fois de plus bah merci et belé na fidélité na 5 minutes donc vraiment na tenaki na bandayango avant émission. Toujours na même registre à peu près ndengmoko congolais boyebi ke congolais tolingana kate balobaka congolais azalika so muninga zui et pesaka jalousie donc nazali vraiment ko tenir ko remercier boxeur na biso munene oyo a boxeur na biso munene oyo azui ceinture ya champion du monde et les gars qui n'a reçu na kombo ya Junior Ilunga Makabu a beti russe wana na kati ya mboka na ye donc boyebi ke soki public eza sima ya mutu oyo azobunda na mboka na ye pesaka motivation munene mais Junior Ilunga Makabu donc bomoni na ba photo na zotiela bino bokomona pe ye na ba photo azalaki pe mutu ya pembeni ya président na biso Etienne Tshisekedi donc a kota déjà na idolo na ye donc biso na 5 minutes vraiment na kombo ya mboka na biso à défendre ma couleur nabiso donc na pesier penza ba félicitations et belé Junior Ilunga Makabu na ceinture na ozu oyo ya champion du monde parce que ba champion du monde na boxe ya mboka nabiso bazali vraiment ebelete 5 minutes ya lelo
boye binga na yebisa bino parce que bato belé parce que congolais et komi pasi na mawana motema congolais a komi pressé congolais a komi bilobela César Ngadi fanatique il y a présent Félix Tshisekedi César Ngadi olobaka makambute kaka kokumisa nazali koloba lisusu na peuple congolais o bazali kolandanga na oyo balandaka nga depuis kala nakanisi boye binga nazali objectif na répéta ngo tout le temps tango élection bandaki na lobaki Chadarité parce que Chadari c'est Kanambe nga na lobaki Félix Antoine Tshisekedi ou bien Martin Fayulu donc continuité na nga ezali ko kende moko na bango azui bazali famille moko et opposition yango wana tozali ko tia maboko na président de la République oyo azali na place oyo azali sikoyo mais sikoyo na yebisaki bino po bato bazali koloba soki tomoni président de la République ndenge aza sikoyo azali nanu na ba makambo nyonso tu oyo esengeli asala musala na ye ndenge esengeli yango wana tokoki kobanda kokritike ye kofinga ye pour rien te parce que asali nanu oyo etangami asala te azali kotravailler na ba médiocre oyo bavandaki 18 ans na Kanambe azali nani kotravailler na bango asalaki programme ya 100 jours bomoni apesi mitindo bazali kolanda yango mais nanu tokoki kobanda ko compter te parce que ba boulot ye aza nango pour na peuple asaleli yango nanu te parce que toko banda penza ko compter ye à partir ce qui gouvernement esalami tozwa premier ministre etiquette siko gouvernement ebima wana nde tokoki koloba parce que tango gouvernement ebimi musala ekomi kosalama wana siko tokoki kosa prendre na ye tolobi tala nde musala ezali kosa azana na gouvernement te akoti azosala na eloko te mais pourquoi congolais bokotinda toloba makambo oyo etangami toloba te totikala mutu temps Kanambe asalaki 18 ans donc tozalaki pressé bo ete Kanambe abebisi mboka pendant 18 ans pour mboka ebonga malembe zaneti malade ekoti yo obandi komela kisi ekolongwa malembe donc na yebisaki bino bozala na confiance na 5 minutes avec César Ngadi tozali awa ndenge na lobaki ezali cours ya éducation civique parce que civisme il faut zonga amour à patrie il faut zonga patriotisme il faut zonga parce que Congolais comme un civique 5 minutes ezali wana pona ko zongisa na nzela mais boyeba ke soki likambo ezali ya koloba otomoni ezali bien te bo compter na ngai to koloba yango parce que président de la République azana ayokelaka base ayokelaka makambo batu balobaka donc akotika te soki to lobi likambo oyo ezali na nzela président de la République akoyoka biso donc yango wana lelo na 5 minutes à lelo tokolobela makambo oyo tozali komona clarté makambo oyo ezali koleka bien malamu te parce que makambo ebele président na biso de la République azali ko sala misusu ezali ko suka na nzela tozozwa ba suite na yango te donc po tokende vraiment na mulai tokopesa ba exemple moko concret lelo tomoni ba Fayulu wana lelo Martin Fayulu ba komi koloba n'importe quoi parce que bazali ko profiter na sima ya état de droit yango no moni ba moto lobaki état de droit na penza il faut ekende ezwana no pose total na makambo yango mais état de droit moyeba tia na pose ezalité parce que président de la République mutasenga ki état de droit zala mais état de droit na ba congolais bazali ko comprendre yango te liberté d'expression et la kisite que au tinda batu na soulèvement populaire Fayulu il faut ayeba yango liberté d'expression aux ana liberté na yo koloba parce que to komi na état de droit mais ezalité au tinda batu na rébellion au tinda batu le 30 juin et comme mukolo oyo biso to fêtaka indépendance parce que indépendance en mboka na biso ça fait longtemps to fêter ngote na présent auto yesiko to lingi to fêter ngona ndenga bien yo au tinda batu basa la rébellion basa la trouble na mukolo wana et comme sous liberté d'expression qui président de la République biso tozali 5 minutes biso tozali simana on a peuple congolais et belé bazali simano parce que yo za na peuple na sima soki omoni ba Martin Fayulu ba komi koloba na batu na ye ya lamuka ba komi koloba ba n'importe quoi parce que Fayulu a komi komona net azali intouchable na pese exemple Fayulu ba porta qui est plainte awa ba
PCA qui a se présenter devant tribunal, batala makamonaye, ndeng makambango kendaki, tolobite que président de la République Moutou, alobaki a kendete, mais décision ekoyaki, on va pas se voiler la face, donc ce qui décision ndengwane ekoyaki ba annuler que Fayulu a kende na convocation anate, donc décision on est oui na likolo parce que décision et que ko bimaka était donc décision oui na likolo donc tokoki ko kanesape toza na conviction na biso que président de la République Moutou alingaki et ça la mandengo anate siko banda baloba que Fayulu a kende na convocation te ezali reporté à une date ultérieure qui le lot to mona date ultérieure en côté qui le lot et kenda kakaboy. Donc pour dire que Yangwana Fayulu azali commis tchateti donc yebaka que la petite vient manger ndenge bazoko banda boy bazako kendaka malembe titozo mona ke ba manquement et comme ti na ba parlement et comme ko sala ba manquement donc avant na tia na bino ba image oyo boyo ka bato la muka ndenge bazali koloba na lingi na fongola kama parenthèse moko bona loba neti na député oyo Nawej omoni yo Nawej osengi pardon le loba wandeko loba basengo pardon na saïla qui ont mission que pardon na autorozoate mais siko yo na président de la République et c'est que ça na za inconscient au monde que yo za souka na inconscient moko ya haut niveau parce que au lobby makambo yebaki te oyo ko senga pardon est-ce que président ba ordonnance soit signé qui a longola ki anga lobby que ono na tiaki bato mabe ordonnance ya président ti lelo ba appliquer lango donc yo mutozali souka na inconscient parce que au bandoko loba makambo oyo yebite après na souka oyo ko senga pardon donc yo na président de la République mutaza souka na inconscient ali yo na revenir na sujet on a bandoko loba nazali sikoyo ko proposer bino boko bolanda bino nde mutu bolanda biso boko yebisanga oyo ekomi nini nazali ko tchela bino parce que 5 minutes et lobara makamuka bilobela te parce que peuple congolais a commis koloba n'importe quoi na ba réseaux sociaux sans preuve 5 minutes bo moni so ngai na vandeli dossier na émission oyo nazana ba preuve na ngai na kolakisa bino ba preuve donc bino moko nazali ko yokisa bino moko botana na ba image boyoka na ngaba la muka sali meeting boyoka discours baza ko tenir est-ce que discours a bopenza bakoki koloba yango l'air kanamba zalaki ou bien na l'air mobutu azalaki ou bien ekoki koloba makamba bo bino moko bolanda na ba image biso tolobi biso bana ya SID bokita bomata pona biso Félix Tshilombo azali président te como na ye Martin sikoyo il faut Monsieur Félix Tshilombo andimi mukumba ya Moyibi azali président na biso chers amis jamais alors jamais tokotika moko oyo na maboko ya miyibi sumwana feshi. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra. Il faut mokili mobimbe mona que toza maboko polele mais tokosila nana bango le 30 oyo maboko boye maboko président Martin Fayulu azotala biso place azali bobekele no maboko bino nyonso bobekele maboko amuna yango. Alors Congo mobimba ezo compter sur biso awa à partir ya Ngaba côté bana kampa bazalaka bamataka epi bakitaka côté eza pembeni ya Lemba toza pembeni na bango na limité le 30 juin oyo tokosila na bango botombola sima boko boye
il faut bamona ke maboko eza polele toza na minduki te toza bana eside mais tokende na bango ntina suka tokoimplante parti na biso maboko esi mpo na bino balanga baviva balanga baviva soki yo boyi fayulu biso mpe toboyi yo soki yo boyi fayulu soki yo boyi fayulu soki yo boyi fayulu ndaba viva nakoloba mingi te le 30 juin tozosilana na bango bakosanza pouvoir ya peuple eza bango te peuple aza mokonzi peuple aza peuple kolo mabele peuple kolo mometa maboko mpo na bino moko merci. Donc bino moko bolandi naza kuna commentaire ya koloba te est-ce que discours aboye vraiment Fayulu na lamuka na ye balingi nini bino boza koloba penza ke président oyo aza wana azali président na biso te donc bino boza ba congolais ou boza bekolo mususu président oyo aza wana aza président na biso te président oyo azali wana biso to voter ki bona bino bo voter est-ce que bino mutu bo décider OK donc vraiment nazo comprendre te discours abo eza kotinda batu na rébellion eza kotinda désordre na mboka bolo ba ke président oyo aza wana biso etali biso te donc siko le 30 juin wana bo sala nini liberté d'expression il faut Fayulu ayeba ke na batu na lamuka liberté d'expression ezali makambo susu na soulèvement populaire na rébellion ezali makambo susu parce que tant on mitinde ko kueya batu baloba te après o soki ndenge nini donc bino moko bomoni donc ngai nazali kolakisa bino nazali susu ko répéter liberté d'expression et la gisite que ko finga mokonzi ou bien ko sala ba manquement na makambo mboka ou bien ko tinda batu na soulèvement populaire ou bien ko tinda batu na rébellion donc tokolanda makambo wana ndenga na etseki bino le 30 tokozala wana totala ndenge nini eko kende na TikTok tikalika na ba série oya makambo naza koloba o toza komona ke président de la république bazokende président de la république azokende na makambo tina sukate totali mende awa mende eza normal azali député bakoko kangaye boyete mais bato bakende ko kangaye wana bake bakangi bango bazwaki mitindo bakei ba soldat wana ba militaire wana bato bakende ko kanga bango bazwaki tumbu na bango après mende ba libéraki ye balobaki suite kozala mende diamé zalaki ya solo après diamé komi ya lokuta donc tilelo makambo yango esuki kaka boye toyebi suite te donc siko batu wana ba médiocre wana bazo sala ba makamba mabe na ba opposition o bazo ba n'importe quoi donc tozo zo suite nango te ya on a tibo moni ministre à justice o ya médiocre o ya FCC o ya zati lelo wana ministre à justice avec arrogance azali kolobake boye bakake mutu moko akokota boloko te FCC moko te atali kambwango ndenge nini mutu akokota boloko na FCC azate soki siko bato wana bakomi koloba bo président de la république parce que bazali komona ke eloko moko ezali kosalema te donc bango na bango do bomonaki ntango bamakambo elekaki awa oyo ya makambo ya député oyo afingaki ntango base etombokaki omonaki te bango mpe bato ya FCC ntango bakiti na balabala baza kose permettre koloba président Félix Tshisekedi aganyaki te azalaki 3e asalaki boye mais non tokoko tika kaka bamakambo ekendaka kaka boye te oza Félix amba wala ete Tshisekedi aganyaki élection te topesa ye azalaka 3e il faut penza donc mitindo mokolo mo pe ba monique ba kangi mutu ba sali mutu boye okomona ke bato ba soki Martin Fayulu azo continuer ba bêtise na ye ti azo continuer boye ti azo salaka boye parce que azali komona neti azali intouchable ba convoquer qui akenda te ba lobi ke ezali reporter ti lelo elali donc ba makambo ya bato wana na bato ya FCC na ba médiocre wana donc tozo suite te mende bakangi awa bu babimisi na oya bango ya kanambe tango bazokanga batu est-ce que bazokanga batu na ndengi siko ezali to boyite état de droit to boyite to ndimi état de droit mais siko état de droit ngosoki pe état de droit salami kasi awa pe to mona la porte état de droit ezalaka te mais batu bakenda na tribunal
ba convoqué OK na tribunal au sambi et commis na ndenge siko tribunal par otala soki ba okata ndenge nini makambo ezali kokende na suka te tokobanda likambo omona suki elimwe yango na mona bato mususu donc o bazali ba mauvaise langue bazali koloba président Félix Antoine Tshisekedi azali ko diriger te kingakati musezo diriger donc ezo tinda bato basala ba polémique ya buzoba donc ka mususu ezali o Congolais tous au a clarté. Au moment que le président de la République tozali ko défendre te que pour te défendre kaka. Donc biso tozo défendre makambamboka. Donc pour batu mususu président de la République biso tozali ko sala idolâtrie, fanatisme té, encore moins lèche botité, tozali ko loba makambo oyo il faut to loba parce que ndenge na lobi kalatawa ozana na makoki oyo te que biso to ko juger yo. Ozana na gouvernement te ozana nu makambuno oyo et sengeli osala pona peuple ozana na occasion ya kosala ngo te tokobanda ko juger à partir ya gouvernement tango et bimi mais to yoki pe ba somo na ndenga bien que gouvernement soki ezo umela bo gouvernement ndenge ezo umela bo parce que ozali ko bunda makasi ba ministère wana clé aussi ozu yango mais tozali ko zia siko confirmation mais to yoki na matoi na biso pe milai to yoki ke o kangi bango déjà clé bo wana ba ministère wana osimbiango eloko ekopesa biso esengwana parce que président de la république yebaka ke batu wana bakoki kozwa ba ministère o bazo sengate ya défense intérieure affaires étrangères finance bakoki kozwa yango jamais wana penza ezali insalamable donc wana batu yebaka ke bakokita susu parce que batu bazali kozela yango mais tozu ba eko ya bien tozo zila tozo confirmation que ba ministère wana nyo surtout o kangi yango klebo wana penza donc eloko eko pesa biso esengo na courage akoloba parce que biso ndeko to loba boto défendant biso pe toza na kati ya masolo lelo soki eke bien te biso pe ba sekara biso pe ba fingara biso pe ba lobara biso n'importe quoi donc yebaka ngo donc biso pe tozali na même saki ke yo. Donc, surtout te défendre parce que il faut te défendre. Mais heureusement que tu es belé, tu comprendre oyo musala oyo tozali ko sala vue ya ba nombre de vues ndenge batu ba benga ka biso. Mais biso tozana même ça que yo, biso pe tozana danger, biso pe batu ba finga ka biso pe batu bazolo ba n'importe quoi sur biso mais ezali kotinda biso te ke to changer makambo tozali koloba parce que toyebi ke tozali dans le bon donc biso pe faut tozwa ba matière ba donner oya bien et kotinda biso to défendre ce qui makambo komi na ndenga bien te et ko compliquer biso makambo mais tozana confiance na yo président de la république na biso ngai écoute nazo comprendre te calme ozalaka nango ezolekela nga na makambo ezo traverser mais ozozala kaka poser calme donc nzambe ka mutatindi tozwa président net yo parce que ezali net ba face net ya biso na lamu kapena na tongo bon tala boko no zelanga mutu na boyane donc pour si résidence surveillée ya ngai donc peuple congolais to sepelaka tozwi président mora calme parce que masolo ndenge zo yabo na ba moto ya biso sina tindaki te bakangelanga ni rwandais wana te bayana mais total donc tous a vraiment kaka na confiance na yo mais makambo ezali ko leka il faut ekendaka tina suka donc tozo mona net yawa donc l'élection oyo ya ba député ya ba sénateur et là qui sami penza que non et leki na ndenge mabe la preuve yo moko kutu po ba installer ba sénateur au suspendant qui et l'équipe n'a ndenge mabe wana kutu on va pas se voiler la face on va pas faire la fine bouche et l'équipe n'a ndenge mabe batu nyoso tout ba yebi yango ke l'équipe n'a ndenge mabe mais après ezonga ki nango masolo ezongi nango normal donc donc toza ko comprendre te soki makambongo ekokende ndenge nini to yebite et l'équipe mabe totali pe cour constitutionnelle Ils sala musala mabe parce que cour constitutionnel bato yo bazali invalidé bazana ba preuve ba bengi bango bazo proposer que bopesa mbongo so opesi mbongo ba lekisio ba tio la preuve bato bazo kotiana bazo pesa mbongo et yebani nango to monaki o convoquer ki bango bo solo il va expliquer au ceux qui ba lekisa ki délai même délai il y a 2 mois ba lekisi bazo expliquer que ba lekisa ki délai parce que bazana ba dossier belé mais non
eza réponse moko eza na sens moko te eza neti ba invité yo na émission moko na 12h yo zalaka soki musika okomi na retard po zoloba ke non nazalaka musika yango na retard mais non il faut zo ba disposition na yo bango soki baza na ba dossier ebele mais il faut basala ngo na heure oyo bayebi ke ndenge ba dossier eza ebele boye toko traiter yango ekozwa tambo donc bakoki koloba te ke non toye président de la république atuni biso bozo koloba ke ba dossier to expliquer président de la république chef de l'état ba dossier ezalaki ebele mais vous vous rendez compte makambo zoloba cour constitutionnelle ba dossier ezalaki beza neti ke donc sango azosala messe ezali ya 10 heures yo ye na 12 heures olobi ke non po 8 musika yango no yo retard sango bandela masolo et ça la makate yo il faut ba disposition na yo pour okoma na heure o ezali prévu bino cour constitutionnelle wana bo sala makambo ndenge longo bani 2 mois bozo longo la batu bozo invalider batu o basali ba 4 mois déjà est-ce que ezali normal et puis donc ezali valambongo donc bozo senga batu bambongo tout ça président de la république et yebani na poasa batu tout bazana ba preuve batu tout et salem mais eloko moko et salamité donc yangona ozo yangona moni batu bazali ko mona batu bakomi koloba ba n'importe quoi donc tozali ko comprendre te yangona makambo tozali ko senga ke makambo ekendaka tina suka ba décision penza ba moni penza ke ba kangi mutu ba cour constitutionnelle ba longo parce que yo mutu za président de la république ozana droit ya ko sala oyo yo lingi po na intérêt ya mboka tomoni awa oyambi ba militaire oyo ba chef d'état major oyo ya armée oyo ba ye awa ba ko aider biso pona ba frontière na biso na sécurité ya mboka na biso o bato musu bando mona ko président de la république akendeke États-Unis ke otambola pamba donc bino moko bomoni ba retour ndenge ezali ko pesa yo kansi chef d'état major oyo ya armée américaine a witi kuna aye awa ye Trump ayebite Trump ayebi mtatindi ye bozo mona siko ndenge bozo mona siko ke bozo kansa politique ezaneti kwanga na madesu mais non siko bomoni ke ba américain tango boya bomona ta ba frontière na biso na kota ba est wana ezasu ndenge ezali ezasu ndenge ezalaka te romona ke ekokoma donc je kututé et puis pendenge za wana ke zaka makamba ba frontière te makamso ba ko lo bate kanambe azana kata visere ya ba américain parce que kanamba ko soma solo na mbutu pe na dikosi do masolo ka ya gouvernement si la kanamba ko kangama yo kansi tango Félix azo solo na ba tango azo solo na ba Trump yo kansi ata Trump ayamba ki ete ata Trump ayena na te ba benga na ba fond kanamba ko kangama wana donc peuple congolais boye bango tozali awa kanamba ko zoma solo na mbutu to na dikosi abu pia ako kangama to sepelike na délégation na ba memi mutu moko aye expressement pona ko aider mboka na biso contre la corruption botala niveau mboka na biso ekomi donc mboka na biso ekomi na réputation ya ba corrompu donc corruption et tonda na mboka na biso au moins siko ke quand même il faut to profiter na makambo wana donc bato ntango ba ye il faut ba mona ke ba makambo nyosu na lobineti ba mendo diama il faut ba kanga na suka akende ko samba et puis ekotika la makambo ya ko samba et puis la profiter ndenge tozali na kati ya makambo oyo ya justice na loba makambo ko ezali na actualité ezali makambo vraiment sensible trop même sensible. Parce que le peuple congolais, tout tika émotion. Tout le monde awa, et puis dans les réseaux sociaux, tout le monde tina d'informations. Moi si, il y a 13 ans, bah violé, biso tout aux parents, tous en bana basi. Parents moroté à Rolinga, makambandeng wana ekomela mwana na ya mwasi. Wana tout le monde est d'accord. Mais ndengi sikoyo ba polémique ekoti na makambo wana eza kopesanga passe na mawana motema bolandanga na malamu parce que ça makambo trop sensible parent moko te akoki kondima mwana na ye ya 13 ans ba violer ye ndenge witi koleka sikoyo batu wana bana wana toloba batu wana parce que baza bana mikie baza ba mineur ba keiti na tribunal ya ba mineur décision en justice ekoi sikoyo batu bakomi ko polémiquer oh non tozo regretter maman Olive tozo senga na ye maman Olive akosala nini donc bino bozo vivre na makambo ya le passé soki batu wana bakendeki na justice te tokoki koloba bakeyi na justice sikoyo président de la république na première dame basala nini
justice mutu et kati masolo président de la République aza au-dessus de justice te moi si naza au-dessus de justice te ke aloba ke obo kati masolo mabe mais non ngai nazali awa pe nazali contre décision wana ndenge koyi toza ba parents mais siko ezali décision ya justice problème ezali boye président de la République il faut appeler ça justice tout il faut ba restructurer en gros ba pesa bango ba moyen ba tia bato moko compétent oyo bazosalela makambo ya justice ndenge président de la République ye moko alobaki bapesa bango ba moyen justice ekoma penza ya bien bakomozwa ba décision ya bien to mona rappel ata wana ba poto mona donc na ba tribunal mona bato ba tomboki ba monique décision oyo ekoyi justice esali yango mabe yango mona bato mususu ba se rendre justice bango moko siko biso na mboka na biso président de la République alobaki il faut ça la tout justice ekoma bien bapesa bango ba moyen nyoso tout Yamana nazali kolakisa bino bokota na image azalaki na côté ya mwana oyo ba violaki bino moko botala avocat ndenge azali ko s'exprimer bozo sentir vraiment que kuna ba défendre ba na français donc soko za avocat osali ba classe ya droit il faut za la censure et ba koloba mais botala avocat oyo moi si bazo tourner ba question bino moko bozo sentir vraiment que ayebi koloba te donc azoko koloba français bien te bon siko na niveau ya avocat ya boye. Il ne faut pas s'étonner que bakata likambongo ebima ndenge wana botala bino mona teli bino na ba image boyo ka avocat o abimi bazo tourner na ba journaliste alo bandenge a to mona ba avocat bazo parce que avocat il faut eboloba biso to mona ka ozu avocat a mona avocat zo défendre on dirait boyeba ne depuis kin donc bino moko bolanda na ba image botala mona moi ce avocat botala ndenge azo ko s'exprimer donc passe na ma na motema les deux qu'on a condamnés. Un seul est à Makala depuis hier et l'autre a été remis entre les mains de ses parents. Ben, je crois que je ne saurais pas dire grand-chose. On va interjeter appel. C'est tout ce que je peux vous dire. On va aller en appel. Merci. Et en ce moment, où se trouve la mère et la fille Elles sont là. Abattues, mais bon. Vous avez déjà fait appel ou vous comptez le faire dans les heures qui suivent? Là, je ne sais pas vous le dire, mais l'appel, on ira en appel, c'est bien sûr. Ça veut dire que la décision ne satisfait pas dans cette décision. Lorsque je dis que nous irons en appel, c'est que la décision n'a pas satisfait la partie victime. Voilà pourquoi nous irons en appel. C'est tout ce que je peux vous dire en ce moment. Madame, est-ce que l'école, révérend Kim est insérée dans ce dossier? Ça s'est passé un jour férié. L'école, je ne sais pas attribuer la responsabilité à l'école, mais ce qui est sûr, l'école a renvoyé la victime et sa sœur. Elles n'ont pas passé les examens de fin d'année, contrairement aux autres essais, aux autres enfants qui ont fait avec la loi. Ils ont passé les examens de fin d'année. La victime et la petite sœur qui n'a rien à voir ont été renvoyées de l'école. Donc, binomoro bo witi kolanda, avocat oyo, bo moni vraiment niveau naie. Donc, vraiment, azana ba lacune na expression française. Binomoro bozo monake, avocat zo kokakutu ko s'exprimer bien te. Bongo, boka moite ke, donc défense, ezalaki le msou makasite, et pesi, ba makamba botota siko na appel, ndengi ekosala. Donc, avocat, il faut ayeba ko s'exprimer, azala à l'aise. Ezakuna bazo sala ngona lingala te ezali na français mais bino moko bozo mona ke azoloba mais azoloba peut-être ndenge ba avocat bazalaka te totala ba avocat na ba période ya ba élection ba avocat oyo ya seni wana ba yaki na ba avocat ba ndo défendre ba mbemba to mona ki penso zo ka avocat zoloba na elengi ya koyoka mais bozo mona femme oyo azo éviter donc ezalaki neti calvaire moko devant ba journaliste donc azana ba difficulté na problème d'expression française donc bino moni bino moko donc yangwana nazali koloba ezali décision il y a justice. Donc, président de la République, Azan El Kambaro Salate, première dame, Azan El Kambaro Salate, ceux qui bakokota makambango ezali, na cadre, ya ba parents, ba yogike, donc ils passent ndengi peso salabiso, mais botika koluba makambo, to zali ko regretter, maman soke Olivier, maman Olivier, Moussala naye, nini, maman Olivier ngosa nini, maman Olivier mobali ne ya Rwandais, aboma mukende en direct, maman Olivier salani. Botika kosala
amalgame botika ko mélanger ba makambo oyo ezana nzela te. Donc ezali décision en justice ezala président de la République ou première dame bazali au-dessus ya justice. Ceux qui moi nango ba kendeki na bango na justice te wana to ngoy koloba mais ba kei kuna défense ezali ata na ba poto to mona kati. Donc ba to ba bimi na salle audience ba fâché ba trouble bimi parce que mona ke justice et pesi ndengi ba to ba bandoko zelela te. Mais ekomi ko loba ba makambo bo donc Congolais, totika émotion. Congolais a vivre mingi émotion. Donc, à tali li kambuka abo, yogi karabo, yo li kambobo, yé pas lobby, yo yoka ki angwa, on appelle yoka ki karabatu balobaki. Donc, Congolais émotion, to zarana en émotion, to analyse araba makambo. Donc, pour récapituler, on est allé décision à justice, bako kende na appel tokotala soki egoleka ndengini mais bisonde tolobi to za ba parents donc to sepeli na verdict wana te, j'espère qu'il appelle donc makambwana ekoleka ndengi mususu. Le verdict était tellement attendu ce mardi que le public venu assister au procès a froidement découvert que l'affaire a été tranchée le soir du lundi. Il s'agit d'un procès pour viol collectif sur mineurs de 13 ans dont les auteurs ont entre 15 et 17 ans, tous élèves du collège Révérend Kima Kinshasa. La victime aurait été droguée et la scène filmée par ses camarades de bourreau. Les faits se seraient produits le 17 mai, jour férié. L'audience tenue au tribunal pour enfants dans la maison communale de Kinshasa a acquitté 5 des 7 co-auteurs. Les 2 condamnés l'ont été sur le plan civil et pénal. Un écope de 5 ans ferme d'emprisonnement et l'autre a une amende de 10 000 $ américains pour dommages, selon l'avocat de la victime déçu du verdict, puisque les 5 relaxés sont aussi responsables au même titre que les 2 condamnés. Nous attendions à une répression par rapport à ces actes qui ont été commis sur la pauvre petite victime, une fillette de 13 ans. Le Congo a entamé une sortie de crise. On ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils sont au-dessus de la loi, parce qu'il y a des gens qui estiment que la loi qui s'applique aux autres ne peut pas s'appliquer à eux. Maître Fidel Kaninda dit interjeter appel. Pour lui, le juge a tout rendu, sauf dire le droit. Le verdict est aussi rejeté dans l'opinion et crée un choc, notamment auprès des mouvements de défense des mineurs et droits des femmes pour cette affaire dont les parents de certains présumés auteurs seraient des célébrités. Affaire à suivre. Donc, sikoyo, nazali kokota na makambuka kaya iside oyo ya lamuka. Tango nazoe sabino ke Martin Fayulu baboul nae bate belo bazakine na lamuka bakomi ko bendana. Tobi Katumbi azalaka soute Mbappé donc azapé soute azozonga ne mikolo na kisasa donc pour ba pekisa ki ye makambo ya ba vérité des yeux no eza na tina te mais mikolo yo bozomona ke donc Martin Fayulu akomi kotika la isolé ye moko et komi makambo neti ya bampangi bato bazana kaka ezalika neti bato bampangi mikolo ndenge nazo sabino bomonaki Mbusa Nyamusi ba déclaration salaki abimisi ba secret à Genève à lobby masolo o bazalaki bango nyoso tout pour Félix Antoine Tshisekedi ba lobby aza mutu moko honnête ba lobby azalaki na raison na ba point de vue nyoso tout yangwana etindi ke Mbusa Nyamusi atika masolo atia makambo alamuka na pembeni na kanisi bozomona document lettre na ya komaki na tsheli bino moko bozomona que Mbusa Nyamusi donc à compter de ces jours donc azali lisusu na lamuka te parce que moni makambango ezali ko kende na ndengi ya bienté donc ati officiellement ba activité na ye pembeni na kati ya lamuka donc azali susu na kati ya lamuka te po bomona ka ke bato lamuka o lelo bazako loba bilobela ata ye moko Fayulu azoko loba bilobela mena sa motema ayebelo ko ni azako loba nazoko tshela bino botala bino moko preuve o nazanango muzitu azali ko loba concernant président de la République actuelle azo kumisa ye azo loba azali garçon moko honnête ayebisaki biso dès le départ ke ngai makambo oyo ekoki ko simba te talanga na komema boy na komema dès le départ azalaki honnête na bango mutu bayaki na masolo mabe donc lelo siko ba muzitu na Fayulu baza côté mususu bazolo baba n'importe quoi bango bazoe bateke ba image koma kotikala botala bino moko boyoka oyo muzitu azali koloba concernant président na biso Félix Antoine Tshisekedi oyo lelo bazali ko wanga na langage wana bino moko bolanda na bilili discussion nous tous finalement et je dis bien nous tous l'histoire rendra compte on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi
Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus vigilante, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Et parce que, d'expérience de son parti, il n'était pas possible qu'il n'aille pas aux élections. Si Kabila maintenait la machine à voter, il serait obligé d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que la notion du boycott, dans ce parti, on en a l'expérience. Il s'est passé donc, par exemple, nous disait-il qu'en 2006, ils ont demandé les boycotts d'abord de la Constitution. Le peuple est allé voter pour la Constitution. D'abord voter, ensuite pour la Constitution. Ensuite, ils ont demandé qu'on n'aille pas aux élections. Le peuple est allé aux élections et ils se sont retrouvés dans une situation où finalement c'était un peu comme un reniement du peuple. En 2011, même chose, ils sont quand même allés aux élections. Pour eux, il y avait fraude. Et c'est probable qu'il y avait fraude. Mais il se trouve qu'ils ont demandé à leurs militants élus de ne pas siéger à une assemblée dont l'électorat n'était pas représentatif. Mais leurs députés sont allés. Ils se posent la question, cette fois-ci, comment ils peuvent demander au peuple de ne pas aller aux élections et espérer que le peuple va aller. Voilà ce qu'ils disaient. De sorte que, d'ailleurs, c'est un accident qui avait que finalement, c'est lui qui portait les projets du rejet de la machine et du rejet du fichier corrompu. Soit c'est lui qui est sorti. Tshisekedi n'était pas avec nous sur ces combats et il nous l'a dit. Et il était correct, on a discuté longtemps. Il disait, oui, on peut aller jusqu'à contester la machine à voter, mais nous devons avoir des garanties que le pouvoir va nous obéir. Il faut avoir une stratégie. Je n'ai pas l'impression qu'on a une stratégie qui soit cohérente pour qu'on arrive au résultat. Donc, Bino Moroboito Landa, donc 5 minutes avec César Nga des alliés d'éducation civique. Donc, civisme, donc éducation civique, biso le barabi, la tenakansi, yangwana batu, belé, bazali, d'accord, nanga, yangwana no baka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ezali makambo ya kosakanate. Donc na loba makambo oh il faut na loba. Donc binement bolandi muzito lelo azobeta discours wanate. Mais bon moni ndenga za okumisa président de la République alobi aza honnête aza mutu moko boya bando yebisa biso ba makambo ndenge ezali expliquer biso bien mais lelo bazali ko wanga na yango. Mais bino moko bomoni donc ngana kasi kutu nazali na ba commentaire ebele ya kosala te. Donc ndenga na etsa bino en maintes reprises na émission oyo politique ezali kwanga na makaya bute. Politique eza politique. Politique okolo ba a na moi na buto lobi b parce que politique etindi olo ba b. Okoza la lobby olobaki boye lobby ono lobby bo preuve na yebisa ki bino bo monaki ministre ya affaires étrangères et coopération internationale ya France. Au temps où va résulter bimaki ya élection ndenga loba ki ononga naza d'accord te faut ba revoir ngo bo monitangu avandi muke ndenga changer maloba a changer maloba kepe na kisasa donc a lobi ke élection oyo eleka kitoko donc na mona élection eleka na mboka moko boye te bo moni politique ezalaka mystique donc politique ko loba lelo na butu eloko politicien lobaka na monoko lemsu ya mutu azokanisa te. Donc, Toyoki Batebele, président Nabiso Félix Tshisekedi, qui est en Tanzanie, a félicité Kanambe et Zalakate. Est-ce que Tangazolo Bawana na Munokone, Bino Bozo Boulé, Oyazan on a sa motema? Parce que Nabisa Bino Boul, il y a président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, yo, Nangai, Nabiso Nyoso Tutu, Yebi Angote, Makamu Félix Azoro Mona, Tangazubo Konjikuna, et Zali Jete Biso to Yebi Angote. Bino bozo mona ka libanda eza boza tout le monde a sa cause zoki pouvoir lobi ke donc biloko ko kita le temps azu pouvoir batuni yo bagi pouvoir d'achat et ko kita ndenge zo kita te Sarkozy lo bagini ah bien mais na ebité na zo sala makamtu ezali ko simbate bonga na osande ngini bozo mona kita ngoza libanda ezali makamuso parce que oyo Félix Antoine Tshisekedi azo vivre en tant que président biso to yebi angote biso to yebi angote tozo mona ka libanda tozo ko lobaka bilobela donc ezali politique ezali kwanga na makaya bote bino penza bozo kanisa penza ke président Félix Antoine Tshisekedi akoko pesa penza Chibalambote Félix penza na ye moko penza bakoko pesa penza Chibalambote mais donc tant azo pesa mbota azo pesa parce que protocole sengi président de la République a pesa premier ministre mbote mais ça motema donc soku to ko boya ko zeka bete perkite donc boliti traite net ya Chibala donc Félix akoki ko pesa mbote te parce que asala tout aboma IDPS na Kanambe et simbate bino bokanse penza que Félix Antoine Tshisekedi aza penza na tina penza apesa ya Chibalambote mais protocole sur etanga mindengwana ozo pesa ka ozo sala semblant parce que politique est indingwana donc vraiment peuple congolais totika ko polémique tozali na makambo makasi o tozali kozela gouvernement ebima total ba poste
oyo clé wana ba ministère clé oyo bango basengaki bakozwa yango te yango wana nde makambo tokoki ko débattre makambo pamba ba futilité de choses moko baliverne ezali na tina te peuple congolais to tika buzoba yango na to bandolo bake problème congolais ezali kanambe te parce que kanambe lelo akei to tika kana ba problème do peuple congolais problème na biso ezali biso moko parce que likambo ezali wana peuple congolais lingi muningane congolais te. C'est ça le problème. Atato salindengini soki amour ezali entre biso te ba congolais et ko simbaka te. Peuple congolais donc tout se ressaisi tout solola kamakambo to koyi ko solola to pesa président de la République azana tâche facilité to pesa ye maboko to tala ke yemo pa monique peuple ezali na simanaye a reçoit courage ya bitumba o azali ko bunda parce que bitumba o azali ko bunda ezali jeté. Donc boyebi ke donc na suki saka na ko remercier base ba master ba tuebele oyo ba pesa kanga ba idée ya émission parce que émission oyo boyebi ba idée mususu 8 ans na bino mutu bolandanga parce que bino le mususu soki idée za na yo okoki koloba batu ba yokate biso netu tozali na chance wana ke soki tozolo ba mokili mobimba ezali kolanda biso yango na mona batu mususu ba benga nga ba pesa nga ba idée ba solola nga vraiment na ko cesser jamais ko remercier bino na onyo surtout bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi nazali ko banda na ko pesa mbote na honorable o azali indéboulonnable donc honorable Ziko Mayele donc yé azali indéboulonnable yé vraiment qui honorable na yé azali ko salela mboka pe azali na souci ya mboka donc Ziko Mayele ba mbote belé de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi donc na keyi na Londres pour na kopesa mbote na John Dibanzila donc yé 5 minutes comme cure na yé donc cure na yé arataka yango te talaka so ba komelio cure donc ceux qui hollandais ont bien te au baby cure malade zongi donc John Dibanzila bambote ebele de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi na keyi sikoyo na Angleterre toujours na tikali toujours na kati Angleterre pour na kopesa mbote na Martin Lukusa 5 minutes arataka yango te yé na famille na yé mobimba donc na keyi na kati ya Brésil na Sao Paulo pour na kopesa mbote na Serge Mukendi Badibanga donc yé 5 minutes na Sao Paulo na Brésil mobimba et comment donc ce gars leki avant d'ici staff bazali kotala donc Serge Mukendi Badibanga o nyo tozo sala pour na 5 minutes avec César Ngadi vraiment merci ebele un jour to kokutanaka parce que to préparer tourner kalaté to tambola na ba pays nyoso tout donc na ki na nord ya France na Compiègne wana za petit nanga penza parler mais to benga na raté petit nanga yeba ta to zo benga na to za petit nanga parler donc nazali ko pesa mbote na Roger Nzezalandu pire petit avient na yo yebikaka donc ozana kati ya motema siko nazali ko pesa bon et joyeux anniversaire et les kaki depuis les 16 mais oyo azali mwana na ngai parce que azali mwana ya master nanga o to kola to tanga classe moko azala na Londres José Kanoa donc nazali ko pesa ba joyeux anniversaire à les kaki donc ma fille donc parce que donc na bosana quitté mais nazali tellement pris par papier en place na tchaki donc ezala quitté mais n'a se rattrapé donc anniversaire c'est les gars les 16 mais n'a pas su vraiment anniversaire makasi na fille nangai Régine Isabelle Kanoa Pérez donc Régine Isabelle Kanoa Pérez bon et joyeux anniversaire donc plein de bonnes choses à toi donc longue vie nzambe vraiment à bombayo makasi parce que moi na biso tozana besoin na yo ozala vraiment donc anniversaire c'est les kaki mais n'a se rattrapé une fois de plus bon et joyeux anniversaire à Régine Isabelle Kanoa Pérez na longo siko na Londres na keyi na Amérique plus précisément na Canada pour na repesa maman Jeannette Bakisa bambote ebele parce que Yekuna na Canada, ça la penza fan club il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc vraiment, maman Jeannette Bakisa, continuez qu'à andengwana karaté tokokutana, bambote belé na fan club no mobimba, il y a Canada de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na kei siko na Belgique na Brige pour na repesa mbote na Mama Jojo esoka bengi tozo sola makamboka, mama wana penza azali na amour ya mboka na esoko zoyo ka indenga zoloba vraiment zo sentir penza que souci ya mboka ezali na mama Jojo na kati ya Brige donc nako sukisa na ke ina Seine-et-Marne na melin pour na kopesa donc na betelbeglu solo donc garçon mo balinga ko longolé na musala parce que y a 5 minutes abandoko zilate donc azotala ngo vraiment même pas l'air à pause mais na l'air à musala donc bakanga kié mais il est ka bien donc yango to pesa ke ba conseil azila kata musala esili ata na ba pause ata la yango ezali passe mais Gigi Chibangu donc vraiment, mbote à trop de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi.
Sur ce, je mets fin à ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami. Donc, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, je reste toujours friand de vos commentaires, vos suggestions, vos observations, pourquoi pas critiques. N'hésitez donc pas à me les faire parvenir. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps dès Kanazolo Bake. Kanambe toko manke ete akozwa masolo na mbuchu tona dikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yaminga na Banda Konabino. Tomanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza na poto depuis Bamboula Ebele, dans Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Banda Nalongwa na Yapoto, Moussa Moussona Sarakate, Naza Kaka, na Bopido. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à l'abisso, ezali pompe et la muscle et la kaniti likofi motema mutu so aneti likofi na ye sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Moussala insuline eza nini eza soki au lieu yango ezo régulé ezo tia donc soko lieu et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon on va expliquer bino la mukuse ezali accident oyo ekoya à tout moment eza brutal. Si que V est ali makambo a vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine, o ezana cerveau, et puis C cérébral est ali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si que ba classifié en mode 2, ezami balé, eza AVC o ba bengi ischémique. Na AVC au babengi continue ka ko conseil quand ndé maman na bana ko lobana ngai na kitetena papa dembaki de kama nyamase la dièse na bakisi na pondu kozala nzoto malamu edeki loso nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible depuis Adam na Eve na kosa moninga izala mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité ezalaka te yango mpe moto comprendre ke mobali akosa ki yango epa akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi bazalaka mpe mibali tobandi comprendre mayela mabe o basi basalaka nango wana neti ye boso alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosa nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana
nga na mama Maria te moni le mwa bongo nga motema esima te fona nyonga basi msusu pe balingana bakoka ke soko kosie andimi na eso FCP vérité mona bonne kondi basi bakosa mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé originale jamais décidé. Il y a la lore noire à la bouche de la presse congolaise. Non, c'est la Nicolo, j'étais pas dit pèse l'eau de l'eau. Pèse l'eau de l'eau, on a pèse l'amour débat. Amour débat. Dans le but pèse l'eau de l'eau. Nakati amour débat ba sujet za ebele donc on s'akanté dans boza boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba ba sujet. Merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zalayo amsa les osala makitoko sujet na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai